ma bête, tu ma bête aussi là. C'est un parquet, tu es sambi. Au bimisé les mangas, tu as les mangas. Et comme il bongo, quand tu as un bango, mais net un miso to yebi, et c'est le collègue d'Andenga Sima. La miso to yebi, c'est net d'Andenga Sima. Au lieu de moi, si au film mobile, il y a Andenga Sima. Dans la bande comme Soussou, il fallait bimana moi si, ma bimana muningane mobile. Parce que bande ko ba condamner la duchesse au tu ko lo ba bongo te parce que il y a des comédiens, moi na comédien ça dans 22 ans, 23 ans, ah bimana maman moi à 45 ans. Nga héritier ibula na bi monde à théâtre makasi. Muto alaksanga ngazate e bela bazawana bana bakisi. Ya osakana te parce que ta babimisa masola maître la duchesse abimi le roi Jonas ba comédien. Aïe copé sabino message. Tant on copé sabino message. Maître la duchesse azal rôle à Noé. Et voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch. Comme je dis souvent aux Gaulois, gladiateurs, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Bon, s'abonner tellement ébélé. Quant à moi, héritier Iboula, j'ai dit bon début de la semaine. Héritier Iboula. Je dis encore merci beaucoup à initiateur, bien initiatrice de cette chaîne, Papa Nabiso, Audace Milando, Motema, Maman Afi Milando, Maman Lisolo, Kabali Solo, Nengaka Maramongo, et Tambola, Kanabina Bagoloa, Bagladiateur, Bandeko, tout. O Balingaka héritier Iboula, Balingaka analyse héritier Iboula, O Balingaka mission héritier Iboula. Aimez, partagez, likez, Bagoloa. Tout ça la chaîne au concept et Vimba et Gosalanga Kitoko na Elengi. Quant à moi héritier Iboula par rapport à l'actualité nenge makamboza kokende par rapport à l'actualité nenge makamboza kokende il y a ba comédien balobi moto epeli na ndenga mukete moto epeli Maître la duchesse arrivé na Kinshasa epeli si moto pourquoi ba comédien ba ko kufa belé pourquoi ya sali ba ben introspection na ye à réfléchir na façon na ye à pesi ba propos na ye bande ko belé ba condamner ba comédien musu ba tombo ki bon on ne sait pas problème ngo ezanini problème ngo to yoka ngo a en émission na bande ko nyoso ba ko landa nga héritier Iboula avant na kota na analyse vraiment ya makambo normal na kosenga na bande ko bolanda ba déclaration ya ba comédien Gabriel Mama Tumba boyoka et bakata boyoka bandeko belé ndenge ba réagir ba maswak fils ba maswak fali ndenge ba réagir par rapport ya maloba ya la duchesse ya no senga na bino internet les églises TV za radio te bolanda et pour ça la makambo wana pendant que yo ndo sala ka buzoba wana mais yo lingozo bandeko na yo o sala bango kino o mélanger bango na buzoba en tout cas to sepel na ngote si quand on commet yo lobi na biso biso to lobi na vérité yo mbino moko le boyaka aboyaka kosama kam na bino boyaka ozo basi na bino abo vanda na ba flat boza ba marié pe kuna me boyaka abo zo ka basi ba fio ba osa théâtre tout ba o ba osa théâtre stika bo be na makambo te bozo sukola ka bango bozo mon bozo sukola ka bango leti sa la posa na yo bozo sukola ka bango bozo mona biso to lobaka te to ki para kutu pété bozo mona makambo osa les ala raté lebe boyaka bokabaka te lo rapena ba mbongo te mutonga na mona amisa kabila ngeza ansuzolo na marquise petwa na marquise. À la prochaine fois que na koto ko maraso mutumoko aye a tenir ba propos ya mabe biso pe to yeto tenir ya yepe ya mabe to bomba sute to no ke bongo to na kisasa to kutana to yebi pe séjour kisasa ndezo lekana donc bande gozo finga ka bango benga na tournage ata yo asipo ebito sisi tournage boye mupiku akundi bino nyonso bokenya bapisa ya Marcus tokepe botumonga sa défense moi ta $400 oui d'abord nga soki to bengo kende ka so ekuti babinga zo tikala fei so na bikanga na zo tikala fei ezalaka te twana bandeko na biso baza bamarié na poto baza bamarié toza mpe na bandeko na biso basi baza mpe bamarié obeti mabe osali mabe nakoprefere mie nde tozobima
émission on a ndenge wana. Moi je préfère mieux connaître ton débat. Bazo so bande ko na ba ya bango kasi bazo bima na bango. Mais net esi émission so toyebi eza le quoi na ndenga sima. Ba misu toyebi baza net na ndenga sima. Ole ozwa mwasi ozi mobile. Ya na ndenga sima. Mala mukutu ozi mala mukutu ozwa kata mwasi yango na mobile oke ko sa makambo yango. Tolo ba nyonso. Toyebi makambo toyebi makambo toyebi. Voilà quand on a dit ça boy. Après avoir ngakota l'émission, na la place pe na moni pe. Na kutani na ya mbali na kampo ya mbali pa. Oui. Et ça dit comme yo moko ye ko sala. Ozoko soka ozoke na bango, ozoko soka ozoke na bango. Bon c'est ko pona nini? Yo lingo tshaba tumususu na kati. Ce n'est pas bien. Mikolo e komi olobi mabe so to to lobi mabe to silani. C'est sengi parquet to keto sambi. Obimise le manga pla bimise le ma. E komi bongo. Poto zana ngo na bango. Mais net yati emisu so to yebi eza le collet na ndenga sima. Ba misu to yebi beza net na ndenga sima. Ole ozwa mwasi ozi mobile. Ya na ndenga sima. Mala mukutu ozi mala mukutu ozwa kata mwasi yango na mobile oke ko sa makambo yango. Tolo ba nyonso. To yebi makambo to yebi makambo Voilà quand on a dit ça boy. Après avoir ngakota l'émission, na la place pe na moni pe. Na kutani Ce qui l'église est raté, conseil ya bassin na nzambe est raté. Et comme aka volonté nzambe ya ngomoko esala. Mutu na mutu azana comportement ni na caractère maye. Lelo oyo yana bandeko bele o banoti de la biso bilamba alate la mane na nzoto boye. Abia na sepela ne bakata makasi azui atindelino. Azui kolia salela tindelino. Batinela bisote. Bakoma ko banga po tolekaka na TV po tolo batolingana kate. Akota kinda kwa nganga boke nga malati. Akota kinda kwa nganga salinga boye. Oh, ezala ngobongo te. Siko mutu tanga oyoka wa ngasu. Batu ba condamner Maître la Duchesse. Boyoti ba comédien na ba comédien ndenge ba lobby. Mais kolandela makambo parce que na yoti Gabriel lobby toyebani bouta rapport toyebani. Yana bandeko mususu il fallait bimana mwasi. Ma bimana muningane mobali. Tokende direct ngai na lobaka ba vérité na bombaka te. Tokende direct. Comédien mususu pa bimana mwasi ya bimaka na mwana mobali. Eza balobi bon tokende kaka soti ngolo aebisio ngando aza maladi il faut to sanini il faut to ndimela ye parce que bango mibale ba vivaka na mai tango gabe bimi alobi te yo mobali il fallait bimana mwasi mazo bimana moningana na moningana mobali na simaro masia donc si je comprends bien, ba comédien na ba comédien bango moko ba yebi makamunino ba salaka en secret. Makamba salaka en secret et dérangeaka mitema ya bato salaka bien te. Bandeko batindi ba message to mettez un peu ko fouiller to yeba qu'est-ce qui se passe parce que bandeko ba condamner la Duchesse a retu ko lo ba bongo te parce que il y a des comédiens mona comédien mso na 22 ans, 23 ans, obimana maman mo ya 45 ans. Balobeli makamba bolingo entre bango. Na lié ya tournage o basa nzonzi monelanga boy bamsu basa nzonzi bamsu ba hôtel sora silisi abimi ayo sa musala est-ce que musala ngo eko évoluer bandeko mususu ba déclarer toyote bakata bi ba vie na biso bandeko musu balingaka biso ezala teno er moko a raisonner ndeko nanga selema kole bilamba atindeli ezala lisusu te nyonso na ba comédien basali ba examen de conscience ba moni te ba placement te biso na biso tolingani te la Duchesse lobi toza ko kufa trop tozo lingana te parce que mabele ki Sodome na Gomorrhe koti na kati ya théâtre kobomane koti kobwakela ba malade koti ki pede et koti bana mibali musu ba robeta bango na sima donc tout ça est créé ba polémique. Il y a un gars c'est monsieur Komi à lobby wana azo reproché na la Duchesse toyo comme ba différents commentaires. C'est comme un enfant qui parle des secrets de leur maison dans un lieu public. Les gens vont te demander, toi-même, tu as fait quoi comme conseil? Wana baolo bana Maître la Duchesse. Tu as fait quoi comme conseil? Maître la Duchesse soye na télévision. Oyo ko lobela bandeko na mais yo moko. Bon,
ngana lo banandeko Maître la Duchesse sera salati acte ou peut-être à monati et place au azati mieux yakoloba ezati na télévision parce que message est à la capter ce total cette message de Maître la Duchesse est touché bandeko nyonso ya théâtre et déranger mitema na bango parce que esali bango bien té. Il faut comprendre il y a toujours un adage qui dit dans le batiango donc yemoko bon bandeko msubaye yemoko Mike ba publier azobima na mama Jackie est avant alongola salité et pas ya baninga assure-toi d'être propre dans Maître la Duchesse balobi na yo avant alongola salité et pas baninga no ba comédien yomoko o s'assurer toujours donc yomoko otala est-ce que yomo s'assurer yomoko est-ce que ça propre bien sa propreté allez-y comprendre na nyonso to baluka parce que Maître la Duchesse yeti kaka na idée voilà un comédien qui cherche à changer ses collègues qui vivent dans la débauche et celle où celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Botikae. Donc, n'importe ça, bandeko tout va réagir. Et surtout, bandeko bello va réagir. Ce sont des gens qui ont tambola na ba hypothèse wana, qui ont tambola na ba dire oyo Maître la Duchesse à lobby. Parce que ngai na bi na problème na watate na problème na muzete. Mais si ko na roya ndenge nini ko répondre parce que balobi ke toyebane to vivant na Kinshasa. Toyebane ne bo utaka poto nde boyaka. Makamni bo salaka. Parce que monde ya apparition oyo ezobomisa batu. Bande balobaka ibula yo tomboka pa pamba. Monde ya apparition oyo batu ba ko tomboka. Batu ezobomisa pe batu. Dans quel sens? Bande ko belé ba ko yeba te que vie eza mulai. Batu ba luka ba kata vie na bango na ba seconde. Maître la Duchesse tanga lobi te bande ko nanga ba ko tambola na salité trop. Où est le mal? Et ça, c'est mon lobby. Tu as mon lobby, ma bébé. Tu répondre à la télévision. Et ça, ma bête, parce que tu vas te mettre à la télé parce que les messages, ils allaient très bien capter. Le message à Maître la Duchesse, ils allaient capter très bien. Au moment franchisme, on est qu'on a vu ça bimisi. Les gens qui sont alignés, bande qu'on a. Au moment les gens qui sont belé, bunga. Na musala oya théâtre bako bunga nga héritier ibula na lobara na ebi monde théâtre très bien muto la kisanga ngazate nga héritier ibula na ebi monde théâtre makasi muto la kisanga ngazate e bela bazawana bana bakisi ya osakana te parce que ta babimisa masola ngiringiri et place so bango batendaka batebe banolo bate masola ngiringiri wana eloko ezate melelo bandeko bela bakomba pede bandeko bela bakomi kokanga basi na bafio bana poto na bakisi batia bango bafula batindela bango bambongo basomba mituka barenie soko musala oyo ozosala efuta ondeni donc yo baotala na télévision musala oyo osala bapesi yo $30 mais obwati mutu olingi mwasi ozulango $1000 ozulango $2000 pe mutuka obite musala ya théâtre eyokofuta non sueur na yo babi l'homme mangerant dans son propre sueur mutoto ozobimisa na bafilme oyo bokosala producteur apesi yo mbongo okosomba mpe mutuka bobongisa nde musala na bino balobi eloko ezopesa mbongo tiango soin bolingi komibomana bokobomana bino na bino sotan bokobomana moninga na bino ye aporte bino mais aexplike bino ndenge makambo ekoleka frère Rachidou je te sali frère Rachidou Diamboma je te sali bandeko bakoloba mais makambo bakoloba bakocomprendre te allez-y comprendre parce que Maître la Duchesse aza na mwasi lela comme parent aza responsable à marier Brice je te sali aza marié ce qu'on a dit marié à Maître la Duchesse ce qui est pas tambola mabe parce que balobi
moto ayaka kolongola poti na liso baninga atambola pe na nzela moko boye soki Mike la Duchesse atambolaki na nzela moko ya mabe amoni te bandeko ne pe bakokontinue kotambola na nzela wana Mike la Duchesse aza na plein droit abimi lokola Jonas Mike la Duchesse abimi lokola Jonas aba comédien aye kopesa bino message tango kopesa bino message Mike la Duchesse aza lokola Noé aye kopesa lobite nzambe akoboma mokili po makambo okosala eza ya mabe Mike la Duchesse abimi lokola Noé mais soko bozo condamner po na nini bo condamner po na nini soti epe azalaki pede soti epe abetaka na sima eza vi na ye mais soki mpe atika soki mpe abandaki kosalela yango atika na yabi te nzela oyo eza mabe napesa bamasa na nga conseil baninga na ngai bazala esu na nzela oyo te mais pourquoi bokoya bokoma kotia epoti na misu bokoma koandexe misapi bokoma kolobele mabe esala kitoko te bandeko eya na ndeko moko akomi message alobi franchement plutôt abi franchement j'ai bien apprécié ta franchise et je suis de tout cœur avec toi. Sincèrement, il a dit que la vérité, la Duchesse, a dit haut et fort. C'est que les gens disent caché, c'est vrai que les comédiens meurent beaucoup. Ne voyons pas parce que c'est la Duchesse, mais son état profond, son état profond, c'est que Mike la Duchesse a dit c'est très profond parce que bon, au Koufa et belé ça fait trop mal, c'est de trop. Au moins la mère Moussa commence à 56 ans à salle à théâtre, à jeune garçon, à tien en dak, bafana anenda kumoko. 2 ans, 1 année, 6 mois. Fille Moussa à salle à théâtre, mobile na poto, à tine la tienne bon, mais fille wana abimana comédien morobo. Est-ce que mobile azoluka na poto ya passe aligné mto na Kinshasa aotindelo ba 300 ba 400 ba 500 yo bino kasi ba na bande côté bana bande côté bambongo na tan yo solia ogalia ngona mobile no ozarane awa yo kasi opesa nde wana passe ye ba refoulé te ye ozonga Kinshasa ta ndo ya Kinshasa zonyi poto yo nde fino robeba ebele basalaka ba vie na bino oyo ana mobile na poto azu jeune mo ba vivane na monde à théâtre ana mwasi na poto a vivana film opéra ya théâtre bolia mbonga mwasi wana ya poto bo sepela bo mbetu moko bakosaka bino obenye désert omona sola na mbetu moko te azu mosa chena se po bayebani bakop mwasi ebi de mobile nanga arana mwasi ne mona poto mtatindela biso ba mbongo to vivant. Il y a des histoires ba histoire eza tellement belle to rencontrons histoire ya comédie musubo yebi toyebi biso nyonso ndenge suka mwasi na kanyena ba video basenga mama mo mbongo na poto mama na loba mabe lelo vie bandeko musubo ba comédie toyebi ndenge koma pona nini mbongo bandeko baluka na poto eza ya pasi mais biso to sepela ko kota agence aux 300 hôtel Yangula Kapela mais muto atindelo 300 na passe a komona na poto ye lobelelo roté tomitala moi bandeko bakana libanda bakana souci na biso bayebite notre pays ezotene mabe bayebite mboka na biso za pasi tosala babulo moko noble mais to se retrouver te mais bandeko bana libanda raison habite son na ligne ndeko mobali na tie coup de pouce au sunga pe libota mais yo zu mwasi mo pembeni shida mobile azu ya benyiso na poto okei yo comédienne tango okei mobile no ya comédie bando vivre na Kinshasa e peso atie poto ke bomi libala okomi na ina kumoko tala timutema mabe ngalo ba eloko moko na lobagelo moko etoko esunga na tango pasi atokomi na mbongo soko monango epoela mbula olongola ngo ochango mupanzi pona butu tan mulunge yaka emsoko tana pe na solala
Muto lobino mabe en public. Si qu'il n'y a pas 5 ans, mis en public. Tu es un criminel, mais tu l'as dit chesté. Parce que le comportement va comédien est mabe. Tu es un criminel, tes comportements va comédien na biso est mabe. Parce que si vous kufa lelo, vous avez makambo boko enogosala, vous avez pratique boko enogosala. Et comme un film bonzonzing, au film on a boké la on a mai. Fona boké la on a mai. So boké la mai talami, succès wana, yo sepela na buto la raté, mais yo ba comme obimano na sima. Yo mo mobile. O trouvant normal. So ti sa yo no simba ni. Qui sont yo qui no simba ni kiss. On a raison. Nga naza ni pour, naza ni contre, naza au milieu du village na oloba pour comprendre. Boko yo kango tina suka. Bino kasi bandeko boleki ba simize. Ba succès ba simize ba sana mboko bino boleki bango. To boleki ba succès o ba grand ya ba sala personnel. Boleki bango te. Ba vie chaba ba sala ba Moscovitch. Ba simbelo ba kiswap. Ba bima na ba na sima. Po ba zo ba succès. Mais bino lo bosa ba succès ba kisi. Ezo mema bino na mabe. Bola kisa ba vie moko boye na banzela. So muninga na mama shaka kufi boye. Boza le ba mituka na ba sendwe. Bo resenga mituka po ba vie na bino boye na wana matanga. Bo bebisa ba mitema baninga ba ke kosimba ba kisi. Et normalité. O defi mutuko ye nango muninga na fandi boye. Ba beta liso bi o muta showbiz. Yeba yo na mutema. Azola makambo esimba te asali banzonzi ebele succès zate bayebi se moso beti bo soka ba fongoli na sima makambo yepa ke ba fongoli ba fongola bino zo futela oso mbata palente tala bo tuna bato papa wemba yembango showbiz sima monde simba monde wana na ndenga mukete showbiz wana papa so ba fongoli na sima Roma si ya faut payer palin bino bo payer ba palente au fond na difficulté ozolala na difficulté pona sima kuna da mupepe bomo la tana ba pampex na sima kuna mape na kitso fanda arabo so fandi boy to fandi boy bomi boma ba lesbienne ba tondi trop na théâtre ba lesbienne na théâtre trop de lesbiennes na théâtre yomba okufat. Au moins, moi aussi, du toko, on a mobile na poto, mais lesbienne. Bon, moi, on plein électrique. Bon, moi, ça, là, go électrique. Si vous voyez, bisangai. Yo, moi aussi, on a du toko, mais lesbienne. Tala, ba septembre, ba bébé, on a banzoto na bi. Mobile na poto, on y a comme de l'homme, mais moi, si na Kinshasa, lele numéro 00. Moi ça bongo balio tena na pas bota pasi. Pour un esprit na ye. Ata bonne na mbeto pas raisonner ngazana na moi si na mbeto. Ah ngai. Ye sote musée, ye pas raisonner ngazana na moi si na mbeto. Et ça la passe. Comme conclusion, Héritier Iboula n'a conclu. Chers comédiens, ça sera mieux si vous tirez profit des propos de la duchesse. Il vous a interpellé sur ce que vous faites. Entre vous, le mieux sera d'arrêter car ce n'est pas bien. Aussi, arrêtez-vous à prendre en lui. Il n'a dit que la vérité. Boben a Mike la duchesse. Bandeko boro bate boye bani. Alors ben on a film au boya toroya. Balobi les 20 tirés il faut les boire. Ce qui Mike la duchesse salati mabe. Marambo Mike la duchesse alobakeza mabe. Boleka bolo bate bozo Bible bocha na katikati. Des comédiens kaka ya moi na mobile. Bacha Bible na katikati ba sauter yango. Tomonani soti Nzambe azongi nanu te play.